excusez. Non, c'est très bon. C'est très bon avec pour une raison là. Au palais, c'est dans la séance. Donc, Diongo Matondo, Ndenga Bengisinga ina président. Tozaki na kokoso kati na biso bokanizaki te, abia bengisa biso toyeto sololi kimi ekoti. Napesi matondo mingi na ndenge makambo wana esalami na nzela na ye. Napesi pe matondo na président Godin Poyi ndenge andimaki te tokutana. Tobongisa ngo ndenge babongisa makambo na kati ya libota matondo. Honorable Bolemi Moke, nini kosenga na bayi baimboka bakinwa badongolomis oyo tango mosusu te nana makambo ko bato te bakomona oto sali na ebite so bosali kamba mosusu bakoloba boye mosusu bakoyimayima oyo bakoyimayima etali bango tosali yango mpona engumba ya kisasa. Merci. Kotondo ya na biso président Frank Dongo pe collègue nanga honorable Mike Mkebai parce que yaya abengisaki biso po tosolola na kati ya libota. Alors ndenge bango nyonso balobi apesi merci ya na biso mpona initiative napesi mpe merci na collègue nanga Mike commentaire mingi ya kosala eza te bomoni ke depuis makambo ebandanga natikala koloba te. Je crois côté na ngai collègue na ngai lokola azalaki na assemblée te mekolelekaki napesaki bainformation ya malamu mingi te ntango azalaki libanda tosololi mpe tokozwa ta ya kosolola kolakisa ye bamikanda nyonso. Je crois que toujours travailler pour la unité et pour le développement ya ville ya Kinshasa. Omoni na politique biso tobandi politique te tokuti bato babandosala politique oyo azali grand frère na ngai na respectaka ye mingi. Alors oyo ye alobi nde oyo tokosala et surtout que na rencontre mpe esprit ya ouverture epai ya collègue nanga Mike. Merci. Merci. Honorable Mike, honorable président de l'Assemblée provinciale, Pasteur Godin Poyi, va se réconcilier Bango Mibale. Conflit, à partir de là, il va conflit et s'il y a entre Bango Mibale. En ce qui concerne le pasteur Godin, il a retiré plainte, il va sauter dans la justice. En ce qui concerne les décisions du comité des charges, le comité des sages de l'Assemblée provinciale, à cause qui s'appelle procédure, on a monté à Kabola Bango, les sous azate. Donc, procédure mon côté, Oyo, à Kokata Likambona Bango. Donc, Negeza Boué, conflit entre pasteur Godin, non honorable Mike, à partir de seconde Oyo et Zili. Bondeko et Zongi, président de l'Assemblée provinciale. Président de l'Assemblée provinciale, honorable Mike, député provincial, rapport équivalent entre un député et un président de l'Assemblée provinciale. Donc, Makamoana et Sili, merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois que tous ceux qui sont là, vous allez avoir témoin, il y a Bilembo, tant que tout ça, tout rendre public à travers nos journalistes, ils allaient en accord, il y a Bangonos Mibali. Donc, ils ont une initiative personnelle. Ce n'est pas Mike qui a demandé, ce n'est pas le pasteur Godin qui a demandé. Ngai, comme il y a na Bango, un parlementaire sage na Bango, il lit plusieurs fois na Kinshasa, na Kondi Mateke, ndako ezika biso ba papa na Bango, parce que na coutume africaine, Yaya Aza papa. Merci beaucoup. Merci. Alors, ils sont dans la fonction. Voyez ceux qui mais nous faisons un accord. Babangi. Alors, oui. Non, les gens sont bien installés ici dans certains ministères. ça c'est chacun bien travailler comme moi, c'est que votre à traverser. On a
Généralement, le point de presse, c'est la salle de réunion. C'est très vaste. Excellent. Déjà à côté. À côté déjà, à côté. Pardon.